Congolais et Congolaises, habitants du monde entier, dans l'optique de vouloir vous offrir un cadre de vie sain, paisible et sécurisé, Toronto City VIP de Maluku met en vente des terrains de 20 mètres carrés à bon prix. Ces terrains bénéficieront de l'eau potable, l'électricité et des voies gravelleuses. Situé à proximité de la zone économique spéciale de Maluku et voisin des sites Vodacom en République démocratique du Congo, Toronto City VIP se démarque par l'originalité et la beauté de son espace en vous offrant des terrains déjà cadastrés. Biso Toronto City VIP de Maluku. Toza non loin en zone économique, pene ya cité Vodacom. Toza awana ba parcelle il y a 20 mètres carrés na talo malam. Possibilité de paiement cash ou par échéance. Pour plus d'informations, contactez Papa Willy Mafoula au +1 905 730 1540. Offre limitée dans la mesure du stock disponible. Allô, bonjour. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, tout va bien, Dieu fait grâce. Journal le ndengani bon amuki bien. Ah na bakola kola mkeza habitude de ce que nous avons sur ma casse. To commissaire to pesa merci parce que kola kola mkeza habitude te. Les toi na kati ya pembe. La neige. J'aime la neige. Voilà, il neige beaucoup mobimba. Neige na neige. Alors, on a un bon ça chauffer dans une voiture. Longo là non, je peux pas mal. Ah. Je peux pas mal roger ma case. Ah bon? On me quitte. Mais il y a quand même sous glace. Bon, c'est pas moi qui conduis, hein. C'est mon M85 qui est au volant, c'est pas moi. Moi, la vente est bien dans mon pandi. C'est très important. Donc, tout tambola, les solons peut concerner qu'à Malili, les solons concerner qu'à neige, concerner qu'à poteau. Donc, tout le monde a roulé, on a terminé les solos. Oui, mbata mo ezimbi. Nazo beta les solo ya motema. Azaluka ko baye bam. Oui, bon Abosani. Un petit pino. On est dans le froid. On est dans le froid. On est dans le froid. Un peu de chauffage, chérie. Chauffe un peu la voiture, il fait froid. Voilà. Journal Lelo et Zande Boye. Nous sommes à Paris. À Paris, Lelo to Zande Boye. Il neige qui toko. Moi, mais que le bébé neige quitté, hein. Moi, j'aime la neige. Voilà. Dada, les solos, on a bêta, on a bêta, les solos, nanga, eza boy.
nasepelaka mingi soki na sali émission moko après na bisi no bocha ba commentaire na se bocha ba commentaire na se eza bien elo pe na sepelaka ezalaka soki muto ayoki likambo na lobi aza na lisomo za similaire ezitaka te po abenganga po epesa anke mama nitu tala lisolo eza boye. Alors bomo likambo na biso ki bino lobi ya liso na betaki bino ya ndeko oya mwasi acha mobali libanda na sa malili ya bimisi acha na libanda na moi ba commentaire ba tebe ba bien moi aussi je ferai pareil on a fait ça bana poto pe ba komaki wana ngai pe na sa ka bon mingi to ta libanda to mo ndenge ne je po ka peto o solo la ezota apika makambo ngai pe na ko sala bongo voilà ezaki vraiment bien parce que na baki mutra muto apesa mo opinion apesa mo likanis na ye ndenge nini tout tout kana station na awati apa station o station mususu station c'est quoi c'est comme baba comme baba non on réfléchir parce que n'est je peux se me sauter bina mo dinga hein bina vous pouvez la c'est bien tout ça on a bandé na ningi zilizani est-ce que ba pina na ngo pe bien non ça avant vous dire que non c'est mal sorti on change nos voilà sikoyo les soleils eza boy ndeko oya talaki bino oyo botalaki émission na biso ki bino ndeko oya mwasi oya cheki mobali libanda na sa mbula parmi bino oyo botalaki taka bosotala moko abengi ngai apesinga mpe lisolo ya ndeko mosusu tosala nanu pine na station balingaka nini telefone na station eza mabe tosala na mopepe na pine pour lokwa toza na nzela tobimi so tososha mopepe na pine allez nazongeli lisolo. Et voilà, voilà, tout c'est bon pour soi. Gasoil a fait que tu pepe na pinene na ebisa ebino. Sikoyo na zongi to solo la. Makam nengi to so ala bino bandeko, c'est très important. Makam nengi to so ala bino bandeko nanga est très pourquoi la bise est très important na le biboy. Ils ont concerné comme makambo ya logement par rapport à émission au Bostai Kotala. On a ebisa kibino ke ndeko mwasi achaki mobali libanda bengana mobali na se ya mbula. Alors ça ndeko musa bengi ngai alobi ke mama nitu moi ba français ba bele ko moko tel père tel fils moko to maka juste mois za nango juste te moto vitesse boy ozo mona ta faire éclater na bon moyen na livraison l'équipe bien à la bible oya betenga lisolo azobana na foyer moko quelque part akana na France na foyer na bango bazana papa moko nakata foyer wana papa wana azana foyer parce que papa wana asalaka 115 Nenga saka 115 batine na foyer. Mais papa wana s'il vous plaît, papa wana asali na poto 35 ans. 35 ans na poto. 35 ans na poto. Papa wana 35 ans. Pourquoi papa s'est retrouvé dans le foyer? Pourquoi papa sera à 115? Kaka ba négligence ya kufuta bandako. Ba négligence ya kufuta bandako. Ba papa oyo ba wela bilamba il faut ba lata. Oh na lata modogo ja franco faire. C'est déjà franco faire. Oh na lata Gianni Versace. Oh na lata soki kimono. Oh na lata soki nini. Nga lata nga ba grifté Et puis nga pe ba koma ba grifté pour ngai na nga sa père te soki pe sa pèse ba ba nina. Ça peut être ça pèse. Là, il y a un grifté. On va la grifté. Là, tu as normal. Là, tu as baba. Tu as grifté. On a besoin de détails à grifter dans les exact. Mais ça, papa, oh, il va pas te porter à la balinga ko lata.
écoute ce que sous bateau balinga kota extravagance donc voilà taba mona ke na lati ngaye yo na lati ngana lataka na lati ah moi et bela neige mais moi ya lokuta hola 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 voilà papa wana mi pesaka na kolata papa wa lataka mwasi kolata mobali kolata bato balula bilamba bato balula kolata mwasi na mobali sa père na sa peuse bo selonga ndi bo selonga na le bato za mutakana botala ngate pour sepela na ngate so za mutakana botala ngate pour sepela na ngate sa père na sa peuse wana balula bilamba balula kolata bafuta ka banda kute bazaka so bakoti na ndako oyo babi bafuti te babengani bango bafuti te babengani bobika banda ba HLM ndenge zalaka siko okende kufuta ndako privé za facilité pour yo mutu oyo osali 2 ans ozo futa ndako ya HLM te ndako ya leta pona mino bae ovanda na France te ndako ya leta to benga ndako ya HLM siko osali 2 ans ozo kofuta ndako ya HLM te e bongo ndako ya privé kofuta ngo. Voilà ndenge nini bato oyo papa oyo se retrouve en difficulté moi c'est aboya ye et pourtant bazaka ko lata bango balena mwasi na mobali balinga ko lata tant bakuna na ba difficulté ya makambo ko lata na bango mbongo na bango nyonso e banoke ndeka na bilamba na mwasi na mobali ko lata ndeli kambo soki bakeye sika il faut bato ba remarquer ba mona penza ke bango bazali faut ba mona penza ke couple balinga ko lata couple ba griffe koti boyebi ke batapoto akala balingaka trop makambo wana makambo ko lata il faut na zala boy vraiment ezaki mambo batapoto akala heureusement que bato ba yepoto ya de cela 20 ans basana ba comportement ya ba ancienneté pour batapoto ba ancien ba kina ba comportement mususu ba oya ba nouveau ba penako batapoto ba yepoto depuis 2000 basana comportement différent na bato ba yaka déjà na poto na 1980 différence eza vraiment makas faut te baki différence penza ezali ndenge za la kala kata foyer papa oyo avandika na ba fille bazo solola papa sa koli asa 35 ans na mboko oyo asa koli papa oyo na yebisi bino ana 65 ans papa na obeta bino lisolo asa na 65 ans papa oyo ka ndenge za la ka so basa na era kolia bavandi na ba fille bazo solola yenda pesa ki histoire na yemoko et pas ba fille wana ke en tout cas lelo nde bomoninga boye ndenge na se retrouver awa ezali parce que ndenge tokola kabiso na poto akala tozalaka il faut tolata soko oke bar il faut kanga bar oke boîte il faut kanga boîte tu faut somba yo tu faut sala boy po ba penza ke yo penza ozali oza penza vrai parisien vrai ziana nde baloba vrai ziana sikoyo tango makambo simbi te bakona ba difficulté moi ça kene ye pa kene mwana bendana donc nde na ba bino boy papa oyo banda ko lala na ba 115 il y a de cela 8 ans alors là ba 115 ta la neige kuna sikoyo problème ezanini problème ezaka papa ka te muto lala na 115 boyo ka siko place lisolo oyo ekomi mwangai papa na mwana na bango pe babota mwana pe alandeka lokolo ya ba parents lokolo makambo kolata et puis mwana bizaleli mabe oyo bano bazalaka akoti mwa lubwaku abimi pourquoi parce que comportement ya papa pe ezaki ndenge wana lokola papa azaki bongo mwana pa mesana kina makambo wana weza ke akoti mwa lubwaku abimi mwana bango pe aza bongo akoti mwa abimi akoti mwa mwana mobali s'il vous plaît siko mwana wa mobali oyo nenga za wana yepe incapable ya kufuta ata studio ya pamba incapable ya kufuta ata studio ya pamba mwana mobali wana alors eloko ni komeli bango ezaki papa esika azalaki na foyer o bazo pesa 115 ba ko pesa na ça fait 8 ans papa ko futa ndako te 115 ba pesa ki papa fandi boy amona pe mwana na yepa na 115 wo o mwana na papa ba se retrouver na 115 mwana na papa na mwasi ya mwana na koko ya papa ba se retrouver na 115 mwana ye barate kote nini papa azalaka po papa kenda na ye ba mwanga na papa kenda mama kenda ba panzana mwana pa kenda mwana incapable et puis mwana wana
incapable ya kosala nini parce que mwana na bango wana ndenge babotaka ye atikalaka pa na biso na Congo bayaka kobengisa mwana incapable ya kofuta ta chambre ya pamba donc ba se retrouver papa na koko na ye o bapesi na 115 mwana wana banda ya poto asa baby sa mukande se beba lokola mukanda na ye beba ka ke olinga mwana mwasi ndenge bango bazala ka ke tikana linga mwasi pe eloko te mwana ya papa na mwasi akenda kolinga mwana ya papa na za mwana mobali akenda kolinga mwasi nzoka mwasi oye pa alingaki mukanda pe ezate baye ko se retrouver na mwana na mwasi oye alingaki na bebe babotaki bango so ba sans papier bango nyonso mutaza mukanda azate papa afandi ndenge bazalaka bafandi boye na bapokwa atalaka boye mwana mobali azokota amemi mwana na mwasi na mopanzi fiston oyo papa oyo papa maya miso etangi ye maya miso ebimi komona ke situation oyo aza nango mwana pe a la même situation au papa aza na 115 mwana pe aza la même situation na papa mwana nesko aza ye moko te ma boti pe mwana aza pe na mwasi moi eza moye bo mona ngaka l'autre côté papa leli maya boy bakemi bali balela pa mpamba te maya miso etangi papa oyo tanga moni mwana na ye na mwasi na mwana papa ça fait 8 ans à salaka 115 8 ans boyebi ke batapoto akala pe baboyaka musala balingaka pe kosala te ke obasala musala ezaka trop difficile na batapoto akala po basala situation papa se retrouver nango na mwana na ye ya mobali na koko na ye na bokilo ne bango nyonso na 115 wo il te glisser maman nanga to patiner en fait qui est malembe qui est vraiment malembe et to patiner na on lui put mine te wana za na musuba es wana te pression pine mais to che mon petit non to asusu il faut salir me boche ka moko otale msute utaka moko pine to za un problème wana mais faut que tala ka nyonso et to patiner mais on lui pose na moi vitesse makasi l'accélérateur qui non pas de temps na posa vie par do penza. Bon, vous comprenez, dans l'enfant Mukanda, papa s'est retrouvé, nenga kenako s'est retrouvé. Est-ce qu'il y a baki qui recoute na mwana kuna? Non. Mwana yebe bakuta na papa kuna? Non. Ezani eza manque d'organisation. Papa 65 ans. Ça fait 8 ans. Alala kana ba foyer. 8 ans s'il vous plaît anakati à Paris et puis ça y mon côté baza ebele bana ba situation wana au moins mutu na 70 ans avant d'aka na chambre pona nini parce que vie na elle exeki ngona bilamba vie eleka ki kana bilamba na kolata comment mutu ko sala 2 ans au futa randa côté pas yo lalaka 2 ans ozo futa nda côté 1 an ozo futa nda côté pona nini ezanda ka HLM mundela changer G mundela za susu na mawawana te ke o no futa o futi te bima mundela za su ndenge zalaka kalate alors félicitations à bateau ba yesika parce que bango baza penza na kati ya makamwana te ba jeune lelo za sombi sapato na Zara asombi ceinture na Zara chemise na Zara abimi na ya bonga mina ye asali mo coiffure na ye lokola fali atiki mo mandefu na ye lokola fali allez abimi na ye exact le quoi bato akala faut qu'on alata Weston il faut qu'on alata ceux qui genre franco faire ceux qui peut bannir les bon comprendre na ba grifter pour na zamu ta ba grifter ba baby sa vie e belé na kati ya poto ba baby sa ba vie likolo ya bilamba likolo ya kolata mokile mona to lataka bana musupe ba kota na ba ya ba papa ba kota na ba ya ba mama ba bilamba wana. Alors papa n'enga se retrouvé hier moi muta présenté na bateau ya mesana ki na bango na kati ya foyer présenter au moins na ngai ce qu'on passe au papa ça nango to patiner
te ezaki oya azako ya face tango glissé ai côté na nga ndengai na okimi mwanda kayonga na sentir papa onesko mutaye bisi bana baso bazane na foyer a présenter bango ke o mwana ngai mais pas ezaka ke mwana na papa ba se retrouver dans situation moko bino pe bana mwana soko sokoli mais zala responsable ya vie na yo soki mundela lobi déjà que mwana 18 ans a déjà mukolo zala responsable ya vie na yo vie ya mutu ezaka na maboko na ye moko vie ya mutu na poto foza na adresse na poto soza na adresse te eza passe makasi donc papa oyo passe mingi mawa mingi ye na mwana na ye na koko na ye na mwasi ya mwana na ye siko na 5 kuna ye mutu ayebisi na bato o mwana ngai donc ba finde bazaka mo so ana papa présenter bango o mwana nga oyo koko na nga papa kutatikala ko yeba teke mwana mobali wana abota aki ko mona ka koko yeyo bokilele yeyo bango nyoso siko baza na foyer moko tasko pasi ya ndenge wana na foyer moko botasko pasi ya ndenge wana otali âge 65 ans oza na foyer na bato basali 5 ans na poto oza na foyer na bato basali 3 ans na poto yo osali 65 ans sikoyo yebisa ngai bato modèle oyo ba papa ya boye ba mama ya boye conseil ni bakopesa na bano ba esika eloko ni ya malonga bokozwa na bato ya motindo oyo to pe bato ya modèle oyo bola na makambo bilamba te bilamba esilaka nango te nzoto pe pesa merci te na poto eloko ezaka premièrement eza vraiment nécessaire eza place à kola la place à kocha mutu bilambe beba ko boaki okolata po baye okabi mais place à kocha mutu eza trop nécessaire même très important yo ozana na makambo kolata na lata likamo na yebisa papa 65 ans soki ete yo te seke na yebite soko zaka muntu mukwabo soki ete yo te bote yama botika makambo bilatela kolata eza mabete mais ça na place au sanine ya kocha mutu bota la neige siko na neige na malili oyo ozo sala 115 papa azaka kolenga mwana kolenga bebe kolenga atabino moko malili ya boye biso ba Congolais likamune lamba kitendi likambo na kitendi likamune lamba ekimaka te voilà moi likambo ngana biso bino yango wana bolanda biseli ya papa o te papa o azaye moko te ba papa boya batapota kala baza ebele ba mama ya boya batapota kala baza ebele bizali la malamu to kopiaka te ya bizali mabe to kopie te to kopie nde ya malamu lata zara na yo lata sham na yo lata baba na yo ils ont un problème. Ce qui peut, si tu veux te faire plaisir, na taper le ce qui nin, lata, mais place à kocha mutu, ils ont trop nécessaire. Pour aller là, tout ce qui wana, quand on a heb sarabino, ce que ça mutakanda kota langate pour se pelana ngate. Que Dieu vous bénisse. God bless you. Mungu anubariki tata nzam kalsaku munasoko moni ke lisolo on entourage na yo ozana bato basala bambeba tindala bango batala soki poza na ngumu solo bi ngape kotena nga lisolo napeza pe mama nitu abeta ko hésiter te oyebisinga na osala nini na baya ko transmettre bato basa nini bayoka yango bonne journée so poza ko rouler embe botala chaussée za malamu te pour rouler malembe pour les lots vraiment c'est dangereux. Faut ça très attention. Bisomo a peut glisser. On a ebisi quand mukanda toke ne malembe mundela loba rien ne sert à courir. Bonne journée. Bye bye. Service traiteur La Providence, Maman Eliane Nitou. Toujours prête à vous servir. Des professionnels confirmés à votre portée, à votre service. La préparation de votre cérémonie de mariage, baptême, anniversaire et tout autre événement. Un service culinaire, la cuisine africaine et universelle
Loboko ya maman, avec des mets variés, buffet à la demande, décoration des salles et divers autres services par des pros. C'est la spécialité du service traiteur, la Providence. Maman Eliane Nitou. Un contact pour vous, les 06 15 31 69 90. Maman Eliane Nitou. Réservez vite pour confirmer. Maman Eliane Nitou. Service traiteur, la Providence, Balambi Lelo, Bolier Kaka Lelo. La Providence, Biloko ya moto. 12 ans d'expérience, s'il vous plaît. Toujours à votre service et merci de votre confiance. La Providence toujours. La Providence Kaka. La Providence pour tous. Maman Eliane Nitou. Gloire à Dieu.